Gola, c'est un chanteur congolais, un grand chanteur congolais, un chanteur producteur, voilà, et puis Mwanamboka. Ferregola azali mutu aboma, Ferregola yebike makambo yo akosala la deuxième volume c'est que kozala danger parce que biso moko pe banzambe ici déjà to lobela yi. Donc succès na ye ezala nango te lokola fa kendika lokola fa gagner ka moninga non. Ya zaka na succès ezaka limité ezaka malamu. Ozomona mutu azamona bankuru na yebike mutakokoka makambo na kozala te tous les musiciens bakolala. Parce que oui. Ala yebi nini na sala été pour le la faire mais nazana banzembo ebele ko nga na participa nazana biloko na ba générique ebele atani balé misat o nga les gourous du temple na participa to que total soleil ta muso bato ayi bakale société yenda yo bongisa via soleil yenda yo bongisa via soleil apparemment oui parce que non journaliste nous on va ta média on ça la émission pour ba intelo ba comprendre est-ce que le soleil va ba yo kana ba sauter. Donc on a coupé nos yeux sur maman journaliste beaucoup du temps on va stade c'est que ça le problème parce que biso tourne dans aboyer to yebi makambo et musique ndenge tambola to yebi ndenge ni to babalu saka makambo to yebi yango omoni koluka kate ba chef kutima ko pesa ka message na mboka so dibaki na ba gouvernement non neti ngai les gourous du temple na ko pesa message pas à faire Gola o ya zo sala akeli boso monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, et na mo pepe asika, ya tobina Congo température, et na mo pepe asika, ya tobina Congo température. Bienvenue sur Courant Température Télévision, belle moi la bio bébé de la presse. Merci de notre confiance et fidélité. Merci de m'abonner surtout s'abonner massivement brutalement à Congo Température Télévision. Là je vois la patronne, je dis bien la patronne, maman Rosette de la Fleur d'Ambour, maman sociale, la suprême. Depuis quelque part au monde, pourquoi pas à mon cordon Hervé Boussitapen, la même magique, la même qui coordonne. Babi le tobok et bilité mais tout ça la minka musala et cher internet le mouvement de zongi lisusu parce que babi dynastie deuxième volume eza vraiment ya koinda et makam veli eza makam makam par rapport à quoi parce que tout le monde a dit yo ya faire rigoler dans studio comme au bang ça ba jalou ba fitol le vraiment un maître spirituel ou simba misimami ayi ba secret tellement belé la monde musical maître Abdou Lobi le gourou du temple et Abdou ba belé mais maza gourou du temple donc o alubaka ane Jésus Christian nzambe tema o alubaka et belé ba témoigner ke belé parce que na linga rami ko travailler na bato yo baza ba vrai et nous ba charlatan mais émission le nazanga moko de choses avec mon confrère Ben on va essayer de partager avec lui na plateau moko to baki samaele na maele et ça la bien moko donc déjà plateau za ko forma on a déjà maître Abdou pourquoi pas na Ben au lolo to partager plateau moko ba question ko za la paix à Ben ba question pe ko za la bio na pesi na maluba na confrère nga qui est Ben je dis déjà bonjour à Ben bonjour la bio voilà. Bonjour à tous les abonnés des deux organes représentés ici voilà. Je vois comment Température Télévision et Cap News Télévision et cela nous permet directement de faire voir notre émission et pour les canaux des organes et donc vous allez vraiment attentif parce qu'il y a une tout ça sans ignorer que Dynastie premier volume mais qui vraiment n'a pas en plein mais avec Koroy les gourous du temple Abdoul a vu vraiment un secret à deuxième volume il y a Dynastie donc le à travers trop de musiciens et donc c'est un bon moment pour partager ensemble pour à dévoiler bisous et voilà donc je te retourne la parole. Ok, merci beaucoup aussi dans tout voilà partout dans le monde là je vois il y a Roger du combattant et pourquoi pas Aris Ndaya depuis Paris garçon de Paris lumière à maman je dis déjà bonjour à maître. Ouais bonjour maman journaliste voilà. Bonjour d'abord bonjour na abonné nyonso bazolanda biso na des chaînes utozana en direct donc vraiment bonne santé ouais par la grâce de Dieu nzamba zo sala vraiment nous ça les autres de bien on sala qui ndaka déjà les bosso biso zali ba mettre à télévision te biso za ba mettre en zoto biso za ba mettre ba tu ba yé ba moni biso za ba mettre internet te faut que ça na différence voilà parce que biso spiritualité to bandango déjà bandaki bomona na fait en 2003 donc un peu ça donc za ba mettre au yotango to ndo ko sala mosala télévision za quitté un peu ça dans YouTube les a quitté ouais la télévision la télévision mon temps sur RTNC pour les gars RTNC ça est impossible vous mon donc c'est ça mais le au banque ça biso to munu suna oliboka non ezali non ezali loko ya bakoko
oyo ezali eloko ya bakoko parce que biso nyonso tozali na kibukoko tozongaki na kibukoko donc tozongaki na kibukoko pourquoi kibukoko nde ezali na pouvoir ancestral koleka tous les pouvoirs oyo ezali na kati ya monde donc epesa yango moni ke tozongi na kibukoko oyo ya kinkulu ya solo kibukoko oyo ya bacharlatan te kibukoko te oyo ya bato te mosusu bakosaka te osoti ke baoyo baza na basiance mosusu basangisango babi bango baza na kibukoko no kibukoko ezali tozali na baréférentiellement ya image ya bakoko na biso bilembo bakoko na biso yango donc bilembo bakoko na biso na mbongo ya mboka na ngai yango nde na tie na kati awa yango nde nayebi utilité nango esalaka donc nakolobela yango nsima. Ok, merci beaucoup tellement au travail trop na bamisien donc confront entre le baben to me camper ko sola masola dynastie parce que des volumes au babi ba fitol ba ko kima déjà babi ezo ya pepe makasi comment le faire rigoler na studio a bengi bandeko na ye oza sel biso subiso au mona soleil wanga ozala ki kota ko le midi mais lelo faire rigoler alingi base à l'ensemble pour la volume de la dynastie en tant que maître spirituel ba secret ni les gens à kata faire rigoler pour le la salle biso makamami comme surprise. Merci maman journaliste. Omoni eloko na koloba eza boye. Soki lelo ba milise basangani bazana posa basa eloko moko kindi liboso eza pe fierté mboka na biso. Ezalaka na sorcellerie o ezalaka na ba milise belé balingaka te ko progresser ya bato. Ozomona ngo donc o ba kosala je pense que ezali eloko o déjà ke banzambe bakocha bango poa. Banzambe ya mboka na biso bakocha biso poa. Ko yina na ezalaka ngo o ezalaka ngo na komanda ko yina parce que na mokili voir même na ba prophète na biso ba yina bango kaka. Donc ko yina na ezali eloko o déjà bato babota marango je ezalaka na makila. Mais o bango bakosala na yebike faire gola azali mutu aboma faire gola yebike makambo yo akosala la deuxième volume c'est que kozala danger parce que biso moko pe banzambe ici déjà to lobela yi donc kolobaka ngaka ye ezalanga abdu na salle voir même émission à 45 minutes on a lobela ka bolamba je pense que na ba site bato muso bastali ba komona yango na lobela ka bolamba parce que azali mona ya bakoko ozomona moni ba obaza na ba succès bato bazomona chaque jour ba ofo baza na ba succès non mais succès na ye ezalaka ngo te lokola fa kendika lokola fa ganeka moninga non yazaka na succès ezaka limité ezaka malamu ozomona ngo azamona bankuru na yebike mutakokoka makambo na kozala te tous les musiciens bakolala parce que oui c'est donc on a coûté na zo biso maman journaliste surtout tant on va stade c'est que ça a problème parce que biso tout le dos aboye to yebi makambo musique ndenge tambola to yebi ndenge ni to babalusaka makambo to yebi yango omoni koluka kate ba chef coutumier ko pesa ka message na mboka ko so dibaki na ba gouvernement non neti ngai les gourous du temple na ko pesa message je pas à faire gola o ya zo sala akeli boso ko sangana wana o basali et la kisiki banzambe bazali makasi banzambe ya kinkulu parce que faire so hôtel ya ndimi ya kinkulu la secte des gourous c'est moi les gourous du temple ozomona tango boka kadia yebike la secte des gourous ezali si poussana ki boko na biso voire même na latin ozomona donc akende liboso kosangana na do ba musicien o abengi wana eza ba sangisa ba force na bango peut-être na ye moka kokoka te na lingi mo bato mosusu ba ndeko ne ba aider kota puissance ou comment soki totali soleil ta mosusu bato ayi bakali lisusu te yenda yo kobongisa vie ya soleil yenda yo kobongisa vie ya soleil apparemment oui parce que non journaliste nous on va ta média on ça la émission pour ba intelo ba comprendre est-ce que le soleil va ba yoka na sauter on va la ressusciter mais c'est comme si fait les gars d'aller ça quoi la moka maintenant personnellement excusez la bien voilà on a ça un peu moins constamment au bout mais apparemment comme si faire appel ça confiance trop il faut pas ça confiance trop parce que dans chaque émission j'ai l'impression comme si tu parles quel de bien de faire donc il y en a en tout cas bon un partenariat et angete de pangi ya mono kombama asana ndeko nanga ozona asana ndeko nanga ya mboka moko ya mibale zali soki oyebi muntu bozana na bolamu ya malamu epa na ye il faut lobela bolamu na ye ngana yebi nini na sala ete pour le la faire mais nazana ba nzembo ebele o ngana participa nazana bilo na ba générique ebele atani balé misatu o ngai les gourous du temple na participa on peut na sala pe muntu mosu te na pesi makambo on va faire ba na temple lokaso ba kisite ba so na temple ba j'étais de faire comme muntu moko yeli au côté lettre on limite au soutenir donc si je comprends bien ça na niveau o le quoi déjà à nos sacs stade de martyr voilà donc on compter déjà que non banzambe bazali parce que na mona ki déjà secrétaire na ye na mona ki chef d'orchestre na ye Nicolas ozolanda na mona ki déjà bato ebele déjà o déjà na sena kotsa ki déjà na générique o ya deuxième volume c'est moi les gourous du temple boyo ka boyo ka penda ko ba la secte des gourous koroy et simba akoloba yango donc voilà
À vous la parole, le mieux. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Maître est clair avec nous. Partout, besoin là, vraiment, le lobby, le faire rigoler. Il y a le caca, le sous-tenant, qui n'a rouge, vert. Non, les contrôles, c'est eux-mêmes, Maître le padre, je des nuances. Par rapport, il y a volume 2, tout le monde qui a volume, Ezaki, moi, ma Lili. En tant que maître, voilà, on veut promettre, voilà, faire, on veut promettre, donc, on veut promettre les alliés parce que c'est que ça m'a dit déjà. Ah, ok. Donc, on veut promettre les alliés. Si on promettre, voilà, on va soumettre. C'est la chirurgie, pour comprendre mon kilego baloka. Parce que c'est moi le gourou du temple au Asara Wenge, c'est moi le gourou parce que moi la beauté déjà na makila ya Wenge parce que mon président Soni et mon maître spirituel a contrôlé Wenge. Tina okufa na ye, donc na yebi pourquoi na zo baboye. Mutu musu na télévision amu ati ndenge mettre na zo baboye, est-ce que ba yebi non, mutu nyoso yebi nga. Donc mutu nyoso ndezo na ba musicien ba yebi oyo maître Abdou le monde président Soni et Chomo. Tous les musiciens ba fukama na boko na. Tous les musiciens ils allaient avancer quoi. Ils allaient JB, ils allaient banane baya bafukama. Donc voilà. Donc il faut fukama pas bakoko na osenga lèvre. Osenga lèvre, vous allez voilà osenga pardon. Donc il peut ça nazaka trop na musique était nazaka trop na kosunga peuple nanga. Parce que pourquoi pour minute au faire makamba ko sala zo ebisa yo. Ezana batu musuba ko sala yango te. Je pense que bitumba ko sala. Mais bitumba na banzambe na biso. Babirisa les de destruction à détruire ma vie à batu musuba ko banga ba contrôler na mabe. OK. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Je donne la parole à Ben ta question. Ouais, merci. En tout cas, moi deux questions mon peu na prévoyé qui concernant maître. Tu dis que dynastie premier volume de tout à l'heure et donc il y a l'enterrement. Na mis toutes les questions et ça qui sacrifice pour ça là qui pour ils la qui a deuxième volume et il y a quand même un niveau monsieur ton ngene. Donc toi on a plus ça même éclaircissement dans aspect wana. Balo baba boy mokolo eloko soka za les sociétés nyonso elalaka. Ozolanda absence à faire absence na ye na makambo akutanye na ngoza ba circonstance ya banzambe balingaki teki akende liboso na nte balingaki na asala na oyifu asala omoni programmation na kati ya monde des esprits zakata muso faillite mutu akokota faillite moko boy OK banzambe bazoluka ndenge ba kosala papa la bala musayo ozolanda nyonso les animaux bongisa mi nzambe ye moko soko landi ye makambo aloba ko faut comprendre bien que a respecter les 10 commandements ya bakoko na ye ya ba ancêtre na ye Ozolanda, okende liboso ko komate. Yeba yango bieke tama ko bibisana yeba ngo tous les musiciens ba kozala awa. Yeba yango bieke ba yoka na lisusu te. Ba yoka na lisusu te. Ça dit dans un endroit au dessin. Non parce que makambo ya kozala siko de ozala ko bandira su mokili. Mais les gens se disent yo dit que nous en faut penser dire que le café. Non ko penser que le stade de martyr. Non comme on appelle là c'est sa question là. Mais est-ce que toi, tu penses qu'il y a un moment important pour nous faire école déjà à annoncer stade de martyr, alors qu'il y a un moment belé, il faut le cas notamment, il faut promotion, il y a deuxième volume, et puis il faut tourner, il y a un contrat, il y a qui non respecté, vu qu'il y a vraiment une arrestation. Et là, on a reçu un panaye, atika na ba obangi ba wela na ba kenenano. Il a gelé. Il a zala makambo na ngonga na ina ngonga ba koko. Parce que biso moko peut ko tinda ba lettre tina bureau parce que ba so ba koko ba ndimi na to annoncer te. Ce qui annoncer c'est que ba koko ndi ba permettre la sala yango. Mais atoza na concurrence te. Aza na concurrence na moninga te. Ozolanda équipe technique ni nyoso mobimba wana bazala batu moko ya ko banga nzambe ba sambela. Po ezana batu mususu otando kindaka, ezana batu mususu pe baliaka SCC. Baliaka SCC parce que tu confirmes les ouais ngainde na lala na shigiro shiko dala na ndako na ngai. OK. Ozolanda shigiro ngainde na matsa na matedi na concert liboso. Na yebi makambo na zoloba. Ozolanda. Presque le mission so ba ya kala kala o ba longo e pa ya faire ba longo par rapport ya entourage ni ça ka faire te. Ah bon? Et ça entourage moko ya ko détruire faire. OK. So ko minute so siko ya comprendre que muta ko détruire moi ça les choses ezate yango ba ko ba PC pouvoir. Parce qu'en tant que côté spirituel il y a yo siko penser que bon mais quand on reçoit là moi parce que aujourd'hui il faut le dire que faire rigole à ça grand parmi ba grand dans la musique congolaise quand même. Voilà. Do eza bongo. Faut conseiller, il faut. Non, conseil déjà déjà conseil na deuxième aminaye. Ah, deuxième âme. Ouais, kolala na jaba isba ya kopesa e conseil.
makambo oyo nakoloba bango mingi na télévision te parce que eza télévision nayendi mpona kosunga nation na ngai. Et voilà, c'est tellement important nazosala nga la bio-parole. Voilà eloko ezobangisa tokota mpe yango utilité yango eza nini oyo vraiment eza eloko oyo epesa bakulu makambo eloko oyo de moins aza na posa ya mbongo aza na posa ya protection aza na posa makambo ndenge liboso eza eloko oyo mo ntango yesu ntango abotamaka akuta biloko oyo akutaka bakoko na biso bazogumbemela bikeko elongi oyo ezalaka na forme ya ekeko yebango ezalaka très puissant parce que ezalaki nkolo bakoko na biso oyo bakoko na biso bamonanaka te ozomona bakoko oyo ya biso bamonanaka baoyo bazalaka bato ya 1960 ba 55 mais baoyo babandaka mokili bato bamona bango te voir même écoute là de ces ça do oyo ezali banguya ya bokoko mwasi aza na posa succès libala alingi mbongo alingi azwa nkumbi alingi ta mosusu yo musicien okoma na succès tokosenga nde pouvoir na kati ya eloko oyo donc c'est ça exactement non PCP liboka oyo ok non à cause na ngo memo na kate ok na kate partout à les États-Unis montant na posa na ngata on ka benga na ko sala transfert mais ko ça dans l'espace parce que mon eloko milimo ko pesa ngo de côté pour mutu mosusu tanga wa mona ngo mutazo liboma yango ezala mabe vu que biso ezali ba guide spirituel pour défendre les forces du mal ndi yango mona ko to pesa ka bato eloko ekokani na mongongo na ye na ko sala mutu mosala même pas une année tata 2 ans soko za na process na ngeba otaba isi ba ko tombola yo yeba yango ba ko tombola yo parce que lobi na ko ozala mutu oyo ba ko vivre longue vie na ko pesa mutu eloko mo ntango seza ka o esenga mutu non biso de bien côté parce que moi je suis un musulman d'abord avant dans un tabernacle na banga ron ala subhanahu ala donc ça nous si des religions islamique na bokoko non islam ezali bokoko islam oyo mona kaneza ki nkolo ah bon islam oyo mona kaneza ki nkolo c'est grande religion na mokili oyo ezali na religion belekele na ba religion ezali islam nde bimisi ki nkolo islam bimisi ba prophète Mahomet est-ce que prophète Mahomet atanga ba te aiba ko komona kotanga te mais tant qu'on a kata zamba ya bakati ya bukeki nkulu nzambe alobelaka eloba ikabisi ni radical il a dit qu'on avait pesa kama makasi ya kotanga na yako kuma yango to benga ngo aide mémoire prophète ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nzambe nazana makasi ya kokamba peuple ya bité ndimela bakoko ndimela benzambe abinde ni na kotangisa bato abite loba ikabisi ni radical est-ce que tant on alobaka na église to profession na ikitela kana kata zamba parce que nkulu isalaka donc pesa de religion ko ezali religion ko banga nzambe ya ko respecter tabernacle ezali pona ko défendre na bato bazala ma problème par exemple mutu abokeli maladie mona mosa zobota te azobana te na posa succès biloko to na tango ils ont empêché na ko kene islam te parce que islam ezali cité ozomona mona ko kene sur na tabernacle na ko benga bankudu basala nini babundela yo na makambo ozala parce que biso na yo tozali empire bato ba ko bundela ngo nzambe te bato ba bundela ngo viki tozala mokila masumu ezali bankudu et voilà la bio voilà maître mais qui un peu expliquer biso 1000 francs au tinakati ezana mais tout ça la kaka mbalamo parce que tu comprends tu vas kinkulu eza lokola zonga na ekolo na bino zonga na kibomboka na bino ok la zonga na bakolo eza mna nini kiyombe koza muyombe même nyonso ezalaka bayombe pourquoi bametonka bato bakongo te bakongo ebandi traverse po marché ti kuna bansioni bamaduda te bato bakongo solo bango wana matadi ezalaka angola mbazangongo ezalaka angola soki oza kozokanda tazobisa yo donc nga nazali koleka matadi kotraverse bansioni bamaduda balukamba bambaka kosi bakayumbaku bamboko la biso nyonso bazokutaka bango bambazango bazoyaka bango bango nyonso ni mutu mono matadi toyeba te à part ce maître moko oyo nga nayebi ke tozala koya badiverse c'est Arnaud Dingoma maître spirituel obina fila boraka nde biso oyo bayebi ke oyo basala makambo na bacongo central eza biso baoyo nyonso bazoyela bango kaka bato koya bagrika kaka ozomona ngo parce que bato bagrika kaka donc c'est ça talaka mutu bandi kosalela biliki ntoni na générique ya liboso ne polela koma patron so nga nasala générique wana siko bango bazalaka wapi donc c'est ça voilà merci beaucoup ba internet bazolanda biso to komi siko na moment où le ba faut pas comprendre maître qui est maître Abdoul par rapport à Kinkul je sais pas si je bien dit ça donc Kinkul donc c'est là seulement un spectacle moi qu'on va comprendre Kinkul les alliés Kinkul kasi spectacle wana nde bozo senga yango nde bebisi makambo oyo bato bazo bate nani ya malunga nani ya mabe voilà parce que on est ngai tango sango ate ya baso du pasteur ate ya jamais abenga Jésus Peter aleni sanga bango na maloba réflexion iteli wapi mais non parce que yako tozomona lelo te mettre moi awa sali makamba binga uti mbetenge na sali boy
Et ça, seul maître au Banga Kanzambe, Zalinga, les gourous du temple. Seul Moutou Abig Sramilimo, Yabato, Zalinga, les gourous du temple. Pourquoi quand des Congolais, Alinga, quand des Congolais, ceux qui le Congolais, atteignent moins $50, $100, au Yébis, tout ça là-bas. Eh, maître à cause de ça. Mais ceux qui le pasteur, à l'obéi, il y a $10 000, ceux qui ont voté maman, fini, ceux qui ne malades, ils ont beaucoup de gens, ils ont famille, ils ont pas de pesa. Vous avez battu, vous avez problème, vous avez pasteur, vous avez des délivrances. Je suis là pour Nasungabino. Nazawana pour nous pesa bino kimé na nation ngai nazali ko bela banzambe mendele to ngana zobela ba aigle venise ngana zobela o ngai mutagane danger na yo mokonde ko tango soka mettre mozo na télévision so ba ke yaza mutagane danger ozo comprendre soko lukieke kuna kufa ezali un journaliste ça ne ça pas passer donc nanga yo moko nazo na ko lika kaso na télévision parce que nazo yeba lisu de congolais ni oyo ko yebiseli ka bazo comprendre te yendi ki yendi voilà ki yendi bozo comprendre te mabe azawa na malamu azali wapi congolais alifomu mutu azala honnête na papa spirituel na ye OK faut ça honnête papa na console ni pour s'en sortir on est à mon conseil mais ko pesa bande ko na ba congolais na ba ko kota na ba distraction congolais faut on dimela ndeko no oyo azali ki bomboka ko luka biloko ya ba Benin te ko luka biloko ba Nigeria te ko luka te ko na benga muta Brazzaville pour ça le côté lomi ya ko détour fin na yo donc oyo ezali loko ba koko ba melaka mingi oyo na chunga oui chunga na il était une question que surtout la personne la placée oui chunga chunga go chimbo kite on a mon nom en plus parce que chunga ça qui grand journaliste bande ko ba ça na ibi minoko on a zoloba donc c'est ça donc oyo ezali nango yango yo to ba papa je sais bien vraiment pour ba koko na biso ba na katumba ko fort na kala ya solo ba koko tumbaku oyo bachaka na zolo na chino na oyo kobenda so na kolo na kala ezaki ba marque oyo te na kala ezaki lokola foko sala na forme ya makasa moko ba koko bazomi na pelo ngala bango mo ba inspiration quoi ozonga pana ya biso to travailler si pouvoir ya milinga parce que nzamba alobi bien soki abeti mbula tongo bato ba mama bakendaka na kata bazamba bamona akabula moko esa iparataka ozolanda do biso to saka pona ko enseigner batutu bazali wana donc na éviter beaucoup plus amata coca na bino wana na moni coca moko eza wana na éviter soki mama journaliste ozula yanga coca oui so ni ndeko aza wana pesa nga yango kaka muke kaka non muke kaka donc je pense que c'est la pour qu'on laisse publicité là ouais non ba bayo kaza oza makambo na bino te oza makambo na bino te la gloire et la chance les désirs mais toutes mes volontés au Kandar le seigneur de guerre manifeste ta puissance miraculeuse de Dieu de Balkazar, de Dieu de Benezer, Bankourouba, c'est là-bas Futumuka. Bankourouba, c'est là-bas Futumuka. Bankourouba, c'est là-bas Futumuka. Voilà, tout à l'heure, ce qui met en asa la ligne. Ils ont des cas. Soit en abîme, c'est la vie sonine, on ne sait pas. Des cas. Nous restons tous les numéros de cas. Eh, combien ça va? $50. $1000. Non, dans ce cas, parce que vous comprenez qu'il y a $100 et bimi. Cigarette comme $100, ce n'est pas possible. Na coca. Alors quand on dit qu'on va prendre la cigarette sur petit prière à mettre. Maître $100 et bimi na carte cigarette, vous avez la carte cigarette? Est-ce que cigarette va coûter un bon carte ndenge? Pourquoi $100? Parce qu'il y a un panzi bleu qu'on a sur la cigarette yango yote. Ni on se yango za cameraman faut benda. La cigarette ni on se yango. Est-ce que la cigarette za smile ka pamba toni ga caméra boko benda pe? Est-ce que la cigarette yango na quantité? Maître, différence nini ko bimisa mbongo na cigarette ya kinkulu na mawa na porte-monnaie, tu vois que ba mettre mso ba c'est la porte-monnaie. Là je sais pas si je comprends. Voilà. Quand on dit porte-monnaie magique existe raté. Ba ono so ba ya kana po isa ko sa bande ko na biso. Ozolanda ba koko na biso na kala ba est-ce que ba sala porte-monnaie est-ce que ba sala ngo to ba sala difungi za ko place mama kana ba bongo na kitende. Yo alinga kuti je mutamona ngo yango tozobenga nkutu tozobenga ngo nkumbi tozobenga ngo dokinkulu. Ozomona ngo mutu est-ce que yebisa la ba ko ba ka TV action porte-monnaie tuna yo moko na ozana nini? Faut tout na yo moko za nini? Parce que ça ka ta biso ba ko ba tana mboka biso ba teka yango. Ezala ko ndela kena na Brazzaville ba kosa ka ba te faut que na Brazzaville ba teka kisi ta boko ba teka o so ko soma kisi ba ko mo na temple. Ozomona moto akoyali ka kosala force succès mais na suka na weza ka moto yokomela yo wana quel porte-monnaie
Comment mon délai? Comment les aïeux? Maman peut enrôler en ben, tu peux toucher parce qu'il y a un enrôlé. Eza mbongo solo oya fo billet te toto changeant un peu baolia fo billet soki ezaki fo billet ndenge eza na mais kasi fait beba non oyebaka to vraiment bino botalaka pema mbongo moko mabe donc nasali yango parce que vous comprendre que naza capable de komisa ba millions de millions naza capable de kopesa bato ba millions de millions mais moto alanda makambo oyo te oza exercice bato ba comprendre te nayebi na ngai omela ngaka soki osala makambo te parce que yango ebebisi nation osali boyo na sima nango oyebi makambo yango te ok ngai sikoyo nazosala parce que pourquoi mpona nation yango ba comprendre que soki nasali na capacité donc nakoko pesa mutu eloko oyo nakoenregistre kombo na ye na kati ya bakoko bayebi te basengaki do nasali parce que comprendre que 1000 francs ekoki komultiplier 1000 francs tokoki kotia cigarette mai eka ya pamba oyo toza nango ekoki kosala bodo eza maître question mosusu ezali moto akoyepa na yo azaka na 1000 francs mais à partir ya 1000 francs ozobotela ye bambongo ok kodi ya nkutu eloko emisaka eza baréférentiellement ya image oyo ya bakoko na biso. Rapidement, on peut signer numéro de téléphone ou quand même Barose appelle pour ça contacter pour le problème de Bango. Donc la bio acheté et puis voilà. Plus 243 89 71 42 027. Voilà le numéro de WhatsApp. Plus 243 89 71 42 027. Yasuka plus 243 89 71 42 027. Voilà ezali numéro de WhatsApp. Partout aux États-Unis, aux États-Unis, aux Londres, aux Alliés, partout vous êtes dans le monde. Et ça dans le Congo, Madouda, Mayombe, Nsioni, Mwanda, Kabinda, Bissonyonso, Brazzaville, Lukapa, partout vous êtes dans le monde. Non, partout vous êtes partout parce que mon kili, ils ont les bandits na soukate. Aux Hollandais, partout où ils ont yébiki à condimé, langa bakoko bakoyati ici quand on va bikisa yo. Surtout quand on y va mettre la sauce de la yonini. Et l'autre on yébi sur la bateau. Tant qu'on besoin de mettre spirituel, il faut voir la utilité ni les autres la parce que tant que vous avez un faut y avoir nini ou ils ont ça la peau ou y a utilité nango. Il y a un moment quand on commence à problème mais à il temps parce que il y a pas utilité makambo bango basala. Donc ce qu'il faut apprendre ah il y a pas makambo et simba il faut que nango la dimension boy parce que banzambe basenga bambongo te bakoko osenga yo mbongo osombela ngonde biloko oyo okoyona ko basala cérémonie soki biloko bakoko babi faut yana $1000 so yona ngote obeli liboma c'est que ndeko yebango besika oyo ozokende yebango esika wana okozala liboma yomona kama mabongo bakoma ebele na mokili parce que pourquoi ba esika oyo bakenda ka bayeba ka baikité makambo basala te. C'est tellement pas possible. La bio, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Comme Nasuka, en tout cas, maître, avant de commenter 4 émissions, ici là, parce que autour de ça, déjà, en tout cas, je m'acte bon. Hein? Tout le monde a vraiment que chez toi, il y a un peu de survie. Et bah, tout le monde a un problème, il y a des bandes pas différents problèmes. Ça va pour moi bon côté. Bah tout ça à cause de la missa, là-bas pour sa promotion. Bah on a pour sa mikanda. Bah on a pour sa mikanda. Alors qu'il y a pour 10 ans, mais pour nous on mikanda au passe. Bah problème au très tarangopé. Bon bah ça pour toi ko bota. Bon fille de choses. Non chose te. Abima na mtu moko bazwa makambu. Voilà. Bah bloka bongo. Banguya ezali ba esprit bazali limité te na ye koloba te ka fona sala ka makambo ya mikanda no mutu nyonso ayebiki azana ba problème ozolanda oyo ayebiki ba makambo na zana ngo na somo nango bien te ça so normalité asala nini abenganga sauf que bon mutu na koteka mutu wana mutu abengela nga yango te mais soki mutu ana poser lobiko le sungi oyo etaliki azana ba problème moi si mobali alingia kutana mobali ya mbongo yo moi si obengisa mobali na poto mobali wana ke kobala soso moi si mososo atika yo bonga pesa motema no pasi yaka ba nzambi ba kobondela yo mutu nyonso ayibika azana ba difficulté azobuta te o azana posa zo visa na ambassade izo compliqué azo mukanda izo simba te yaka epa ba nzambe ba ko enseigner yo ba la kiso ndenge ni okosala ko ozo yango donc tout oyo azana ba problème etel spirituel aya okosala malamu vraiment. Voilà, merci beaucoup Tom Nasuka. Bon, ben même de la fin, je peux dire qu'on non, merci parce qu'il a déjà dit l'essentiel. On a plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 numéro de WhatsApp bande ko benganga ata zona suka ya monde Washington, Los Angeles, partout vous êtes dans le monde. Aux anamboka na ya Congo Kinshasa, aux anamboka na ya Brazzaville, partout kaka benganga na ozomba ba solution ma journaliste. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin qui commence bien, finit bien. C'était Maître Abdoul, le gourou du temple. Hein? On va boire trop. C'est bien lui, tout en tout cas, il n'y a rien à dire, rien à commenter ici. Car place tous vos alliés, vos PSAE confiance. Vos PSAE vraiment confiance.
na problème na bino, na préoccupation na bino, appelez ce numéro de téléphone, n'hésitez pas d'appeler, n'hésitez pas d'appeler, et bon pesaka ayez confiance. En tout cas, il y a tant de maîtres, mais essayez un peu et pas naïe et beaucoup na ba résultat bien parce que depuis tout ça la maître na aucun retourné mais bobo son athlète comme sous le PC mais pas bon et qui donc bobo pesaka confiance to comme vraiment na souka émission la biso si vous avez qui vraiment na et si on est c'est bien la bio bébé de la presse merci va tout va pesaka confiance merci na la patronne la suprême maman sociale maman Rosette a fait d'amour pourquoi pas Hervé Bossi peine la même magique la même qui cordon mon cordon pourquoi pas Aris Nel depuis Panama garçon de Paris lumière à maman et pourquoi pas aussi à ma chérie depuis Cape Town Zina Boïka merci beaucoup commentez quant à moi je vous dis bisous bye bye mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température